Ingeta, 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 bokota, bokota, bokota. Bokoto, 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 la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Koya kolala, kola mukana ya moto moto, koya kolala, kola mukana ya koinda inda, koya kolala, kola mukana ya kobeba beba. Sava inda, ezo inda, eza ya koinda, na ndenge moko ya somo, pinza mingi makasi. Voilà. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali ba situation ezali pe ba circonstance ezali yango bokomona biso tokoya na lombango bande konanga ezosala pasi pe mawa ezosala pasi mingi na motema ezosala pasi ya kosakana te concernant papa na biso Matou Samuel kande na yebisaka bino Matou Samuel, le frère Matou Samuel, papa Matou Samuel azamoko ya basala nzambe bande konanga ebele abatu bakoya kotuna biso nini ekomelie dossier eza ndenge nini makambo eza ndenge nini situation pe eza ndenge nini. Avant ya kokota na mozindo ya makam nyonso, avant ya koloba o nyonso ekozala kenona loba ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama lisi pito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, na système moko ya kitoko et pourquoi pas ndeko na biso Valérie Petelo. Voilà. La famille toye lelo na sango ya pasi, toye lelo na sango ya mawa, toye lelo na sango moko ezo sala pasi mingi na motema concernant musala nzambe na kombo ya papa na biso Matou Samuel. Nini ekomelie bandeko nanga koya kolala kolamuka na makambo kande boyebi kongo na biso ezanga ka dossier te ata mukete. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mini, na maladie, hémorroïde, interne, topé,
externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yep sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, mutumoko te akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu. En tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya ko batela ka santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, abari njema. Gavker aye na ba solution ya kitoko, Gavker aye na ba solution ya malamu concernant makambo oyo etali makambo ya santé. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama na makambo ya santé, en tout cas bobenga Gavker na lombangu. De l'autre côté bandeko nanga pona makambo ya mabota toyebi ke ba couple belé lelo o ba panzani ba kabwani. Pourquoi? Parce que mwasi azokoka kokumba zemite. Et comme kosala mwa makelele na ba couple belé o mona na ba couple mosusu mobali akomi kosilika belle famille de l'autre côté ba komi kotia pression na mwasi keno ozokoka kobota te. Yango eza toujours important bandeko nanga na oyo etali makambo mabota. En tout cas tomi batela na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu kaka ndenge ezalaka na système moko ya bien. Voilà. Bandeko nanga lelo toye na dossier toye na sango ya pasi toye na sango ya mawa concernant surtout et encore papa na biso Matou Samuel. Ezo sala pasi mingi na motema, ezo sala pasi ya kosakana te, ezo sala pasi na motema bandeko nanga concernant makambo oyo tokomi koyoka, makambo oyo tokomi komona kaka ndenge ezo kende. Avant na kota na mwa mozindo ya makambo nyonso nazotiela bino nanu mwa video kaka bolanda video wana nga nazoya nazopesa ba explication ya mwa video ya mukuse oyo nazotiela bino. Voilà. Tellement que ebele abatu bayebi papa na biso Matou Samuel, ebele abatu basi ba mesana ke papa na biso Matou Samuel musala na ezala kaka basi na yeba kufaka pamba ezala kaka soki mwasi alali alamuki boya koyoka kaka no mwasi ya papa na biso Matou Samuel akufi. Alors, na video oyo bandeko nanga kande bo mona papa na biso Matou Samuel abandaki koyemba. Ka ndenge batu nyonso bayemba ka ndenge batu nyonso bazalaka kaka alali alamuki atie mwa video na ye na TikTok, alali alamuki aye kotia mateya na ye na TikTok, alali alamuki aye kosala bisala sala na ye na TikTok. Eyaki kosala ke papa Matou Samuel de son côté pe ayaki kovanda. Je m'excuse. Aye kovanda ka makanisi ye koya ye na mutu ke no nasala mwa video na nga natia na TikTok ka ndenge batu nyonso bayaka kotia na TikTok. Sko bino moko boyebi deja elongi ya papa na biso Matou Samuel ezalaka elongi moko ya mutu neti ata soki azoloba soki oza de loin ozoyoka makambo azoloba te okoki kokanisa ke no papa oyo azolela. Mosusu azalaka soki azoyemba okoya kwa kokanisa ke no papa na biso Matou Samuel azolela. Ezalaka toujours bongo. Alors, tango ayaki kotia video na ye ka ndenge bomoni bino nyonso bandeko nanga video na ye na TikTok eye kosala moto ya makasi bato ebele bakomi koloba ke no abandaki kolela nde mwasi na ye ya sika oyo autaki kobala mwasi na ye nde akufaki. Ka nde boyebi mama Étoiline en tout cas nga vraiment de mon côté na lingaka toujours et encore kokota na mozindo ya dossier kokota na mozindo ya makambo ka ndenge makambo ezokendele ka ndenge makambo ezokende na ndenge moko ya somo wana penza ezalaka ndengai. Alors nakokota na mozindo ya makambo nde nakendai komona video yango o batu ebele bazoloba keno video wana papa Matou Samuel azolela mwasi na ye emataki ekitaki kokota na mozindo nde nakendai komona papa ya batu abandaki na ye koyemba ezate keno mwasi na ye akufaki ezate keno emataki ekitaki abandaki na ye koyemba. Mais kande boyebi Congolais
congolais azaka mutu moko alingaka kosambwisa moninga. Congolais azaka mutu moko alingaka kaka mabe ekomela moninga. Congolais azaka mutu moko alingaka toujours et encore mutu aya kolela. Wana penza ezalaka nde objectif a congolais. Yango bokomi komona ba congolais bakomi kotambola, ba congolais bakomi koloba keno papa na biso Matou Samuel iye musala na ye ezaka kakobomisaka basi, kobomaka basi, musala na ye ezaka kabasi bakufaka. La famille. En tout cas, tozalaka na motema. Jour mosusu na tiela bino awa témoignage ya papa na biso Matou Samuel. Abando beta lisolo ya basi na ye ndenge bakufaka. Papa Matou Samuel alela na émission. Aloba akomaki na niveau, akomi kotuna nzambe na sala yo nini. Pona nini basi o nyonso nazo balaka, basi nyonso bazo kufaka. Likamu nini o na sala na vina nga. Oyo yo nzambe koki kopinir nga boy. Ebela bato totikala koyeba te. Papa na biso Matou Samuel abandai koleka na ba situation ya ndenge nini. La famille. Kande na yebisaka bino bomoni tango batange yaka. Soki eza epa na bino te to eza ya yo te. Mosusu koloba ba ope balekisi ba osala makelele ndenge ba olela. Mais soki matange ye na ndaku na yo, matange ye epa na yo. Eza na babilo mosusu okotrouver yango normal. Ezalaka bongo kande bomonaka boke mosusu kokunda mutu bomoni mwasi akomi kokata bilamba. Eza te keno ye amesana na ye kokata bilamba. Eza douleur ya makasi oyo eza na kati na ye yango ekomi kosala ye keno mutu aya kokata bilamba. Biso ba congolais toza batu moko to soutenaka papa na biso Matou Samuel. Toza batu moko te keno to ya kosueta kaka liwa na ndaku na ye eza bien te. Papa na biso Matou Samuel akufela batu ebele, akufela basi ebele. Bien que biso na makanisi na biso ezala kaka parce que ngana lobaka toujours eka musanga la famille komona réaction ya biso ba congolais na raisonnement ya biso ba congolais. Biso ba congolais toza batu moko mitu na biso mosusu esalaka bien te tolo bango. Pourquoi je dis ça? Na Congo na biso soki toke kotala ba chrétien baza tellement ebele. Na Congo na biso eza bisika o batu basambelaka se kosambela. Batu bazalaka kosambela se kosambela na Congo na biso. Meka na Congo na biso nde bisika kindoki ya makasi ezalaka, nde bisika ki motema mabe ezalaka. Omona mutu azo sambelaka, azo kota ba jeune na ba jeune, azo yebisa nzambe atombola ye, azo yebisa nzambe nga pe na lingi na zala riche, nzambe nga pe na lingi na zala boye. Mais kaka le même bateau. Omona batu wana le même bateau. Soki bamoni ka camarade, bamoni voisin nzambe ye kotombola ye bango kaka nde bakobandolo bakeno asimbi kisi. Bino bokanisi ke nzambe akoki kopambola ye ka boye. Sko nzambe apambola kande nini? Ba miracle o biso to senga ke pa ya nzambe ezalaka miracle ndenge nini? Nzambe aye kopambola moninga yo komi koloba keno eza kisi. Et surtout soki eye na mwa coïncidence moko boye keno na famille wana soki mwasi akufi mwana akufi to soki mutu kaka akufi ekozala tolobaki nini? Ye mutu alekisaki ye tolobaki nini nga kutu? Ezalaka toujours bongo. Toza batu moko tosambelaka me tondimelaka na capacité pe na puissance ya nzambe te. Yango bomo na ta lelo oyo la plupart ya batu bajijaka papa na biso Matou Samuel. Bazo jijaka ye. Pourquoi? Parce que bango moko de leur côté bazo sambelaka basambelaka miracle nzambe esalema na bavi na bango. Mais soki bamoni epa ya moninga mwa eloko moko boye, c'est fini. Coïncidence moko boye komi akenda ko simba kisi. C'est comme si nzambe oyo bango basambelaka azalaka nzemba makasi te. Eza kisi nde etombolaka mutu. Kisi etombolaka mutu te. Nzambe bandeko nanga apambolaka bantu na ndenge na ye. Nzambe aza nzambe moko souverain, aza nzambe moko ya miracle. Bisika oyo makanisi ya mutu esilaka. Bisika oyo peut-être bandeko ko espérer eloko te nde place nzambe de son côté ayaka côté le masali miracle na ye. Eza bongo. Do babino o bofingaka bocholaka surtout papa na biso Matou Samuel en tout cas na ye ko senga na bino botika papa oyo asi akufela basi ebele asi aleka na ba épreuve ya kosakana te. Na se ya moi oyo mutu na mutu aza na ndenge ya ba épreuve na ye. Eza na batu mosusu ma épreuve na bango eza peut-être kindumba. Sko
ba épreuve ezoyaka ya kindumba yo sikoyo en tant que mwana nzambe il faut ozala makasi na ba prière pour que okweya na ba épreuve ya kindumba te ba mosusu yango bomona mwasi mosusu asambelaka me na ndako ya libala azokoka kokumba zemi te mosusu akozwa zemi après kaka 2 mois ya pamba zemi wana elongwe mosusu bokomi komituna mwasi yango asambelaka sikoyo ezalaka nini ba épreuve nzambe alingi amatisa ye parce que ntango baépreuve eyaka nzambe objectif na ye ezalaka nde omata na prière ntango ozomata kozokɔta na bénédiction na yo aussi olonga bitumba parce que bénédiction nyonso eyaka toujours na bitumba aussi longtemps ke nzambe azoeleve yo bitumba mpe ekotika yo te alors soki déjà baépreuve ya makasi eye na nzela na yo nzambe déjà asi aprépare yo ata ntango okɔta na bénédiction na yo oyebi déjà alire ya prière oyo ozokende nango ezalaka bongo donc de côté pe ya papa na biso Matou Samuel eza ba épreuve oyo nzambe abanda olekisa ye eza mwa bongo sikoyo biso bakongolais tozwaka ngo kaka alekisa basi ye kutu abandaki koboma basi neti biso tozalaki ntango abandaki koboma basi neti biso tozalaki ntango akendaki kosimba kisi Congolais azaka mutu moko bandeko nanga mosusu babilo mosusu akoloba ezangaka nga na mutu mosusu na badossier mosusu ovandika bo mituni nzambe na lola nzambe na bomoi yango Kongo na biso tozokendaka nango ka bongo yango penza Kongo na biso tokosuka nango ka bongo ezaka pasi penza ya makasi courage surtout na papa na biso Matou Samuel eloko ka pe conseil na opesa kolandela o bato baoloba te yokanga makana Yesu tinga makana nzambe oyo atikaka ba oyo ayete nzambe oyo abanda na yo depuis kala ti lelo ozalaka kaka na ye zalaka na nzambe wana akotika yo te quelque soit bato bakochola yo bato bakoloba oyo nyonso bakolinga koloba musala bato ya mokili ezalaka koloba mais nzambe ya lola oyo azalaka toujours na biso nzambe na lola oyo ayokelaka biso toujours et encore mawa ako continue toujours kobundela yo bitumba nyonso ezolekaka na banzela na yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya gu voilà kande na betaka lisolo biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu na système moko ya somo. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.